Baku awana zongi soka asima alors na ba combat oyo wuti na ozolingo nzambe soka opesa kwa mobali eza mobali oyo ayebi nzambe ape na don prophétique eza oyo senga nzambe azana crainte de Dieu opali olingo mingi pa no ba blessures intérieures Matifani l'amour supporte tout bolingo était la jamais que dès que bolingo kanga miso botam bosole ko sote ko tam bosole na avant na frère Ron banda o ba frère Ron ba ni yo lo ba ni frère Ron sikina sele la zambina zambe libala na te tano spinana se yo te molinga na ko te molinga ipsinga sele na peut-être oyo zo mona oyo nzambe mo ebini na zo préparer pour nous Antivani, nous aussi c'est courant nzambe na makasi na moko na kokati. Eloko ezango ezani affection. Eloko ezango na motema ezani affection. Might. Na mai ambiance beta na. Non yo côté ozate. Nazali. Komba ngana za moto. Ah. Monde moi eza monde moko chaud. Monde chaud. OK. Nyonso tu bosala na mai pe basala tangela na ba fête oyo yebi o efeta makaba o feta ko ba fetaka lokola soki bayambi moto aiza sika bando salela pe ba anniversaire bazo célébrer lokola journée ya sacrifice ndenge biso to célébrer pas on va célébrer ka journée ya sacrifice ya makila ba fêtaka Saint Valentin, ba fêtaka Noël. Fils qui donne depuis janvier jusqu'à décembre. C'est ce qu'on appelle Noël, va juste sacrifier le roi reconnaissance. Pas diable qui est né au batela qui biso, tout bon mais tout réussir. Pourquoi tu la balade à rouge noir et ça symbolique. Et belé, va Noël est belé vraiment. Nyaso bando zanga tozo za yepo zoke pisa sacrifice. Oui. Neti sacrifice ni opesa ya Noël oyo marka yo. Na Noël sacrifice na pesa ka. Le baba ala ninga solo. Ouais, tu vas na Noël sacrifice na pesa ki zaka ya grand frère na ngazaki na 2000. Bana avec tout na episode. Ezalaka nino elekana kana ba période ya ba fin de l'année oyo saka kichase koma ka mulongi. Elo elekana kana ton ya ba fête. Mais mon bébé m'a célébré à 4 heures, je me prépare. Le réveillement, baby maka. Et quoi que vous allez monter, mon corps. À quoi que se multiplier. C'est bon, so qui yoki na full modèle à bon. Mais ça là n'est ni yo bando ça na so quel que bazan na ba moment ya bon. Le quoi na za biso na ke. Na quoi surtout pas na ma femme enceinte. Bayi babana. Kobet, ça va de la marque de la bête. Et pour changer technique. Et ils ont un monde spirituel. Et puis, ils sont OK, ils ont décembre, nous sommes vigilants. Ils sont télémis dans l'esprit de mort. Comme ça, on a comprendre la stratégie. Grand frère n'a reconnu le sida. Souffrance, 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 souffrance. Et comme on a pas pourquoi, c'est un deux pays. Bébé au total on a ba film wana bébé c'est deux pays na comment bon on a quatre photos ma Maria azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Shalom chez vous, bienvenue dans le Seigneur, bonne fête de bonne année. Nous sommes déjà dans des fêtes. Voilà, nous devons se réjouir dans le Seigneur comme nous dit la parole. Nous serons
la princesse de l'Éternel, Maman Tiffany, dans vos maisons, dans cette émission témoignage. Nous sommes avec notre bien-aimée Obotunaki, la sœur merveille. C'est elle mon invitée du jour. Mais j'ai dédié ces cantiques que va nous balancer la régie à Papa Guy là-bas, là, depuis l'Afrique ici, Maman Lauriane, ainsi que les enfants. Pourquoi pas Maman Betty Kokelea, Maman Foratabou, Papa Caïs, Papa Dio, aussi à ma sœur, à moi-même. Je t'aime bien, Nekab. Que le Seigneur te bénisse, aussi Marlène Bouy, petite sœur. God bless you. À tous ceux-là qui aiment les Nazaréens. J'ai dit à Alain Kiakala, Jiramokwa de nous balancer un élément. Et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Eli, okay, toka mula. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. Nazosonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Moba Mungu Kwapi, ma bien Nzambe Zawapi, on est là, nous sommes là ensemble avec vous. Il n'y a pas de souci, je disais, je suis avec la sœur Merveille Shalom. Shalom Tiffany. Sœur Merveille Shalom. Shalom Tiffany. Oh yo. Ezanga. Bonne. Bien. Bon bien mal les autres côtés ta caméra te ozui kambo. Rien du tout. Nini. Et l'autre. Merci. Puis ça va dire comment on l'a donné. Et puis si tu nous sortir vas-y occasion à coller sur l'émission. Et puis si papa n'a pas mon côté Timothée, maman tante et mes frères Aaron, mes frères Dieu merci, maman nous sortir na pesi bino et mes frères Alain Kiakala mbote na bino. OK, merci beaucoup. Lelo tokutani susu ba bonne fête. Est-ce que vous avez trouvé ma fête? Oui, mais j'ai trouvé un temps ma fête. Ba temps ma fête pe bino kwa no fête pe na monte tene. Oui. Nandeng. Oh, ambiance yoka wapi? Wapi? Na mai. Na mai ambiance beta na. Nona yo côté ozate. Nazali. Komba ngana za moto. Ah, Tiffany. Rien. Ambiance yoka na mai na ndeni. Kasi ya monde moi eza monde moko chaud, monde chaud. OK. Nyonso tu bosala na mai pe basala. OK. Journée de la femme fête bango ba fête. Ba fête.
kasi ti boss bango balata marque de balata ondeni bango babambisi bakoki ozwa te na elamba bakanyombo lokwa ninyo biloko balata bananyo baprésident bafeta nyonso to elekana na mokili tangela na bafete oyo yebi oyo efetamaka baofeta opepo bafetaka lokola soki bayambi moto aza sika bando asalela mpe bato baanniversaire bazocelebre lokola journée ya sacrifice ndenge biso tocelebraka pâke bango bacelebraka journée ya sacrifice ya makila bafetaka Saint Valentin bafetaka Noël na Saint Valentin kuna bofetani mpo biso tolata rouge noir biso mpe tolata bino bolata ya rouge noir biso tolata ya rose pâle na samai bato balata rouge noir eza dojo moto balata rouge noir biso na moi tolataka rose pâle na bwana alata rose pâle ya lelo ti lelo kanga bakana bilamba ba rose na kati voilà so tant bolata rose pâle wana betela biso nano ezalaka nao ndenge nini bolati rose pâle okezwa mpe chéri na yo bimi na ye esalama ndenge okezwa mpe basirene ya mibali bobimi na bango eza ndenge ezalaka nini journée nyonso to epasaka okozwa eza teki okozwa nini ningano sirani soki ozovivre na mobali immédiatement garçon ozovivre naye azali apossédé na molimo na onda koutilize conscience banda utilize na inconscience okoki oki ozwa ye obengi esprit na ye bovivre na ye bozokende na ye soki eza lokola couple basani bino bacouple bobimi bozwi mibali na bino boke na bango mpe soirée boke na bango mpe soirée na sama epeka kani sama epe baboite eza eza forme par forme mai so otali likolo mai eza forme mokili mpe boye ezali forme mpe ya bazambe ezali eza couleur par couleur lokwa bokoki okende couleur ya galerie bokoki oke couleur ya ambiance bomona tous les sortes ya babar ya baboite nyonso to eza ema ofete ya Noël bofetango mpe koma tofetaka mpona ofete ya Noël eza nzambe fete ya Noël eza nono ya nzambe eza journée moko tocélébraka basacrifice oyo ezalaki donné depuis janvier jusqu'à décembre c'est ce qu'on appelle Noël bazosacrifice eza lokwa reconnaissance badiable ake ndenge obatelaki biso tobomi me to réussir pourquoi balata ya rouge noir eza symbolique soda utigara ye ayopesa capitaine ne merci c'est ça Noël eza na buda tobengango façon moko ya koremercier nzambe na biso na babuda bakata soki na mokolo ya Noël apesa offrande biso atocélébrango na inconscience tozolatisa bana ma eza fete moko te dinki mwana nzambe akoki ofetango ok na ndenge mpe noyebeli oliaka ba Noël combien na sama na Noël moi Stéphane ngam na seli 9 ans na 9 ebele naleba ba Noël ebele vraiment nyonso bando ozanga tozoza yo pozoki epesa sacrifice oui neti sacrifice ni opesaka ya Noël oyo emarka yo na Noël sacrifice napesaka loba mpe ana ndenge solo wati vanina Noël sacrifice napesaka ezaka ya grand frère nanga ezalaki na 2000 na ba 2015 ya grand frère nanga ezalaka na Lubumbashi famille pe yebi ye na date kingani bakofelaki moto boye ye napesaki na Noël ba Noël elekani trop napesi bafrère bandeko nanga mibala elekani vraiment trop napesi pesi bango sacrifice naloba mpona balimbisanga naloba baza na raison abwakanga Matifani mpona soki omoni vraiment moto ya biso Matifani eloko wana ekomelanga na sala yo olinganga pete regarder facilement nasenga mo comme supplication liboso nzambe supplication na bato na monta bango bapu bato bazalaki victime bato tofanda na bango vraiment bato bavivre ngai nasenga bombolimisi bato baisanga na tuna yo na ndako babitula na merveille tomona na moma bafeti zandi komaka kaka banzela kaka
kaka bambouteillage ata tozalanga na Kinshasa mais ekomaka lisusu ya koleka mama là okende pa mais avec tout na biso ezalaka nini elekanaka na bapériode ya bafin de l'année oyo esalaka Kinshasa ekomaka molonge eloko elekanaka na temps ya bafete milimo mpe bima célébraka heureusement mpepe le revenant babimaka ekoki kozala moto ye moko akoki kose multiplier peut-être omonanga okoki okutana nanga mosusu kuna na zamba eza façon ndenge nini milimo ezomultiplier bamilimo ya vengeance na kati ya embuscade wana ya bakouloir ebele bakufaka ebele bakoka molungi te ntango ezoleka na bongo moto asupporte te akufa eyaka lokola bispa vengeance lokola moto moko akufaki ye mon volontairement te ayebi ke jour kingani moto bakenda botika na bima omona babima ebele kaka na couleur yo kozoleka ye pa ye pauvre nazokoka te tofuma ti poke et ce sont les revenants oyo babimaka na temps ya bonane bafete yo mpe bana obima na bima ndeni nazalaki bia moto ya mokili tela toni neti na babesika bongo soki yokei na fula modèle ya bongo misala neti nini yo banda osala soki eleki bazando na bamoma ya bongo loko naza biso nakei nakoki surtout mpona bafemme enceinte bayiba bana kobetisa bato bamarque de la bête parce que na temps bonne année oyo diable azosionne azopesa lokwa paroisse par paroisse marque na ye akita na mai akena bamanger azokende akoki opesa lokwa encore yo oza maître na bango nyonso toujours obima na mokili kobeta na temps ya kocoincement yo ozokanisa tozocoince directement so oza nzambe te marque de la bête ebetami soki yo koza na chance yo erate me mwana no ezwi na bandeko na nga basi bazala vraiment prudent feti eleka na mayo moto atikala victime eza na bon eloko mpe mingi esalaka bato bakoma ebele eza mokili nde tozovivre okote oyo bakoki okanga président elobi président tina mpe quelque exemple président koki otinda bokina mpe lokwa 450 personnes parce que na 450 personnes bakoki omema bango na jupe bakosakosa bango to okende boye bakenda bango kuna basakrifie bango ntango bato wana bakufa na esengo te yango bomona tozobaluka ndenge esika mona mboko tozobaluka kasi na place to évolue tozozongaka nsima soki balobi boye tozozonga nsima so balobi boye tozozonga nsima pourkoi basacrifice oyo azopesa makila bato wana eza dine te pali souffert yango chaque temps ezoréclamaka nyonso to akosala nini to etika na koréussir te parce que il faut afuta prix ya bato innocent bato alekisaki mpona bible yango mo elobi innocent bazolela mpa nzambe boma mokili mpona biso to ya osala nini tosamba ye bakozotinda basacrifice boma boye ye akena hôpital akolabore na badocteur baboma bato na nko batifani mokili yango ezala bien bozoboma tolobaka na biso me totanga na biso kombo te régie eza makambo ebele bazoboma bato involontairement likolo ya mbongo bapesi yo mbongo tyo bamoto otonga akufa totomona o dernièrement ematifani bapesi moto mbongo kende na hôpital kingani okutana na boye tyo baetonga boye sala ye boye mpona omemela biso awa peut-être okasa ame nyonso te baomema bakoki okata ata kitenda elamba na yango bakenda yango bakoki okata ata suki olali bomi bate baika bakati soki bakena on baki ko travailler sur place 15-30 minutes montaza juste pour ba sacrifice et le qui trop na mokili soki na mais tout monde qui kala le woni bisanga na toto na makambo bato anda ko mingi omona na novembre décembre mais il y a tout mingi za maladie même yo mo peno za nzobela ouais il faudrait le dire maladie délicate belé même to ya liwa eza un peu la C et pour changer technique eza monde spirituel et puis question to kena ngo na décembre bato nyonso baza vigilant to bazotelemela l'esprit de moko ça na comprendre stratégie mais to kana to ela bango ba mort subite ouais
L'année passée, maman subite, ben année oh bah fille compris que maladie, Matifani na moni lo moko mutabeli kosoko sele la kufipe kalelo. N'attend on bandoko oh balie na minute ba bois qui vont épidémie. Oh ba misusu bazobenga corona ba misusu bazobenga ngobwe ba misusu mais ezani moko ya ko diminuer effectif abatu na mokili. Et les autres qui n'ont pas de famille qui ont diminué tout effectif abatu na mokili ba kita parce que Bible le multiplier vous mais biso ba limba kita biso nyo surtout to koti victime ma maladie so ozangi fièvre de koso ozanga monde na minute biso nyo surtout ozana mo ya on a tout na yo c'est ma fait comment mon ko on a pu se essayer ah bon, comment selon mon expérience pour Yosanango, nous travaillons comme sirène, travaillons comme sorcière, l'expérience ni au yo koko zalanango, to histoire ni ne tikala yo na ba période lokola boye, na événement yo salo ni solo boye na kobo sanango te ya. Ndenge na travailler kane boye na nexaka likambo na kutana na mutu boye na salaka likambo boye na période ba fête ya on azo conseiller bino bozala boye parce que so sali boye te ko ya boye na tikelo na mama ke na mtema nezalaka novembre et décembre 2 mois na ko za manqué. Et ça va nous quand on l'examen bien au théâtre. La première l'examen bien parce qu'il y a une église. Na décembre, bandali ko na banda lien katikati mtu katikati espèce ko katikati mtu ana bébé la sérieusement. Na ngali. Ba ko so sacrifice spécial mtu boy. Ozeki boy. Bani no kolia wolie bali katikati usko ndio wambaje ndio oni apeteka pespoza kati ochele mu. Nzoto tikali ko supporter za la unité et manobi. Aujourd'hui on a beaucoup plus ça bande ko na mai fête les canaux ambiance les canaux. Na moment tifani ja batele makazi. Na bit nini ya kokitfa konzima bana nzambe. Nous avons une société qui est complet là bas Matifani. Nous avons un peu bien. Nous avons un modèle là-bas. Nous avons un lamba gris. Mais nous avons un colère mais en c'est très important. On a connu le baptême. Nous avons et l'eau est également marqué en novembre. Nazaka pas grande sœur na ngai Matifani o ngana sala ezaka ya koleka o ndima peteke mutu azolela makasi boyeke ye mutu asala ebo na kotisa mama na vuya c'est quoi lo ende nini babengo ne lo yengi quoi entre ba couple non ba yo kana soute mes attentes mon makamwa ka bien te. Donc, c'est vous, tandis que toi, nous, fan ananda, le pont en famille, quoi. Grande sœur, si kayo fan on a pont ya babokilo, en attendant bazanda. Koya nangai, Matifani to sali ba association. Yango na pesa bande ko na conseil. Ko ezala na mutema koyamba, ya no problème ke. Ya koyeba nani nazo approcher. Okoki ko approcher ndeko no apporter le malheur. Oyo zo mon ndeko. Ndeko na ndamu na ngande ko me réalité na zaki ndoki nae ona nanga kina baby sele libala Matifani va toyo bayo bengana nangai ba no baby sele bala na ndenge ni sama ba ko ko pesa biso mais on va landela eboy landela nani bof no bilo ton na la mana na zo mvutango kwa mvutango lingo ko ko lo bandeni o lo ba mini ngebi muna munoko loba ne bat ba mukili ba ko saka kwa na saka loba ngai na ende ko no to byanga na nani le kamasnote soki oli na comme ko loba maloba mabesi fufu soko oli okuma chaque fois na lamba biloko ana to ya kisula lezo batsanga na pa blo franga
Chaque jour, ce qui grand tient mon calambi, vous sentez moi des fêtes mon côté. Ce va passer dans la lamba, le roi va toujours vous taga. Il y a plusieurs personnes comment sonner, baloyer pourquoi bitanini, bi pesa bilia ya polo, to kena logo de ma campagne sur là. Ok. On va encore ma mission dans les cona moi aussi. Ma bengane mna pas. Ma bengane biso. Quelqu'un s'est retrouvé par terre, on t'en souvient bien zédé. Quelqu'un qui ne veut pas quartier 3 pas de quoi ni à jambe to find. C'est quand ça m'a vu mais on va le tikala ngana zoma. C'est quand ça m'a tikali. Ngana grande ça m'a ngana tira to comme voir na fille en haut to find. Jusqu'à ce qu'il n'ait bisi ngana ko kaboité fono zoma. Mais voilà la grande sœur Nangai, mais en fait, ici, qu'on est là, tu auras su qu'on fait d'attendre. Tu auras su qu'on fait d'attendre. As-tu mis la queue déjà grande? As-tu mis la queue d'attendre? Tu auras su qu'on fait d'attendre, ok, mais ok, ndani. Like, n'a que ça, la chose au grand frère, on a le maman, ma sœur. Le premier jour, on a le pain. Mboula makaze beta maika ukalishuti na lupango. Wala kangu aliboswe. Mboula lupango kama yuko mwa rivière Mombo. Na butu so balali bayoka lukwa balwa beta amasolo na mai. Comment la musique merveille. Ozo kama bina yoka kama gogo de mtele la spéciale. Na yoka na niloti. Bati vanita to fandi alingaka fille Mombo comme on est bijou maman bijou to fanda na maman non sambiti nini nalobela bango teke nala misala mabe to ndeni bakomi na baconfusion mibale mwasi yango azalaki ne sorcier azalaki lokwa basirane oyo oza sirane nozomiyeba te azaka sirani est conscient. Tokomi coopérer ne apesi mobali ne sida kindoki. Grand frère nanga baza conscient bayebi longa na loba. Grand frère nanga komi na sida. Souffrance. Et comme on a ba pokwa boy, ba pesa nga 2P. BP au total na ba film wana. Ba pesa nga 2P na comme bon na kati photo ma Maria. Ba photo changeable. La question on a côté ça quelle une zone ici et quand il m'a dit 17h je te dis abimelinga bisinga mais en fait bikiti ça depuis un toi na bagarre mon bolikolo kindo kezala ndeni ceux qui veulent milia sikana ozandoki fono bonela bandoki nyoso to quartier na pono longa bango aux oppositions ya sikana abino bima mata likola batoto wana bitumba mofuto na mata we matifani na mona ban na mokondo kimeba onga na mona elekela na tala batata mikolo ba mama koko ba fi etanzo nyoso to bango bon ba simbi ba machete ya komo tu na bon bilo boko ko bu nyoso tani kana nini ko nda kuna biso ya grand frère bango bayebi keke bazomona wana lali ma réalité esprit na les années des kola bato matifani bitumba ngaya bandoka quartier wana premier jour na komi bitumba after bango bazaki ebele ngana ezaki na moko frontime leki mingi na yo kima donc kimi na kati ndako na komo nani mwaza cible awa yebazani kutozani même connaissance na atala web garçon mo to anda fana na bango même ndako azaki pe na kindoki na yo zoaye na armée na ngapi na armée na ngato mata to affronter bango to bani bitumba papa tant to bunda nzambe balanda alala ti réseau kina qui ne se retrouver 0 heure et c'est bon on peut tirer na kitana na pema voyez déjà moi na 4 champs de bataille basenga bunda pema o bunda tina suka mati fani to bunda tant on a bunda na zanze mpepe ba tu nyonso to banda buntsanga ba kwe
Tant que bakana tala na sima bana moni moto alinisianga na mai tanti nanga natoni oyo singa baki aipisinga nazaka toujours pembeni na mpona obatela na moni lokuta parce que ete mutabatelanga so nzambe alobaki aboma na minute ya nani epekisi lote aipisinga no nazala wana mpona obatela oyo na badanger nato ye azongi na ye nga mpe nazongi na si nala mkaka mimi wete wana mke wete nabi makambo amona na butu na abetela bino encore vision za balakisima tando betela renfo ya toni tamaram na moni lelo tala tozaki menacé mais nzamba koti kati na ngana menacé bato wana bakoki te batili bona bango basimzela te bandi koyemba wana basepeli nzamba koti kati na nga akomi koopere na nga maman oh papa le aussi mon pas de Dieu ezaka na raison donc nandi koloba lokona comme le roi mon prophétesse moi ouais ma Tiffany à l'instant nzoto mobimbe bebinga ba makwanze biminga na moto nzoto mobimbe makwanze nakoko mituna pourquoi ne lobaki on fallait que tu n'atika na ngane tsa ba ka vérité na zana misala mabeki na lobaki nzamba kotika tinanga ma Tiffany nazwa fraba nzambe na yo kape kati deuxième bouton grand fois zakana mo taba politique mo mutuma toucha na bayo ba camarade ne baye o munze to bi mabore to ke ne pana député mo boye to ke no zoe na aéroport abi bon c'est là wana bonga manoki ngai sikanza kina yo ki maloba o bango balobaki na comprendre soué na bango kina ya toni ba pesa misala bien ma Tiffany bakenda pe nga pe nazela bango bakoma mutana tenu no kwa 2 mètres elilingi na ngeye e fini ki grand frère na nga ba mona te to bando bena alo za wapi yeto na lebi na Europe na nini nazozela bino na station oh je te mona te ba bito lati ndina akomi ko expliquer na lati tandis que lilingi na nga ebomie to mona ngopi na mokili mutu bosoleni lelo zonga lobi boye aya mo lisoti oloba na changer na yonde na tout pourquoi ils avaient esprit quoi la biso na basima esprit moko te et permettre bolam na vie à mutu. OK mais ça merveille baleleki bisorozo obeti je crois obetaki yango mais na tuna beaucoup plus bato batuni likambo place osukisaki biso ndenge komaki femme de nuit et avant femme pour comprendre ça merveille ka très bien en DG voilà ndeko balingaki bayiba parti wana esukelaki yo na belle sœur na ndenge est-ce que continue à monter suka et katana to suka ndenge na parti wana wana na côté le plus profondément avec le roi pasteur 089 99 27 et 616 donc on a commis comme obligé mais qu'il faut comme mobile moi ça confort na donc comment vivre na biso pe na ndenga butu mais yo mo confort na nga mi bati ana o mi bati mais nzamba na la moi sini au moins na nyoso te bo sala be moi sina zolo tango na ndoto vandi moi sina comme azolo tangai na cuisine na survêtement pamba na bigini na on karasal alangi comment le kutolo ja mono boye na ndako na nga na mono boye na ndako na nga na bigini ayo betela mais en fait na na locho bona bazobonga ba lupango dimeyemeli bango natoni grand frère na nga yaya tolelo tofitwa ebisinga nayebi na te nzamba na biso so babimi boyelanga talipeka soso basekanga kaka to na koti na shami yoki lokwa motema zuwa moye matina nabi mpo nini yango batikanga awa nga nakengelela bango ndako bango bazwa nzela babima
wa kotala loba iyaza mobali na ngati wana ndeko na nga propre eza teke ya kosanisa ndeko na nga propre totala nandimi bayesinga me akosirele nga keltu nandi koasire nazosa ntango nasire bongo nazoloba loba nga naza leki na yo te loba nga oni tobotama na makila moto loba mwasi no ndaza ndeko na shoke te tomona makambo le nasire keltu bien grand frère bongani mpe bien bimeli banda zuket ala daboy envoûtement latie na pesa bima na mosine makanti maman na ba ebaluki mais en vrai bongama tozobi na yoki ser mona koti na chambre na suboli koti na passer kama ko na bongo na bino moi c'est comme monsieur muze depuis quand le jour anniversaire na biso ya couple na biso que on a merveille elle ni le bani grand frère azali sur envoûtement ayebi mwasi na ye elingi eloba oyo elio na motu tosi nzemela toke na mtv tofandi ezalaki bamikolo mpo tokende na rentre apesanga baconseil soki oki klase tanga na lingoli okini mpona okomama azopesapesanga baconseil kuna basible oyo bandoki ya lupango bake badiabolize mwasi ozomufungola miso te lekino semeki naki obima na mobali no le jour anniversaire sokuta onga na nga natomboka mabe mosusu soki nga kaka lelo nakangisi bisaki na kaka mosusu mutu namutaya na badomios na ye towuti mpe sika toyaki tokiti na moto tokoti na ndako grand fois pesinga mbongo lala maspageti na kwisi nabimi eki nasombi spageti na kwisi na ye nalami ezolekela mwasi na place moya dita pesa mwasi na mbongo lamba nyonso tokomi kosinteresse trop na ngai na mati olamba na ndolamba mwasi ne atuni ya dita tuni mwasi na ye nini yango vani bovimbani boye mwasi akateli mobali ngai ozotunanga tuna mwasi no ozana tuna ndeko no azala cuisine otunanga notunanga elekeli mobali yo depuis quand komi komakinga depuis quand komomakinga envoûtement ekotaka te koti bitumba obendango siko na cuisine akomotala bona bi bokoki ozokisana te bozobunda kaka bitumba pamba bozala soki bitumba koma oseleki bovimbelo wana ozobilobi te naloba boye siko na kati ya cuisine olamba bango baoyoka te bino boobunda kaka bitumba komozo eloko tobimo wana nde bitumba bitumba ekoma bazwa eloko acuba moto matifani bitumba siko des grands frères na ngai azalaki sportif des gars obeta mwasi na lokwa moninga na mobali bato bapekisenga siko na yo pekise so nazotindiki yetiletiga soki apesi mokombo siko sotelinga nepsi diditiga tela kaka aza mwasi na yo soki apesi kanga etenge kingo fine so telinga nesi didi fana nano nezwile moji omira fani nezwi beji accompagné na mo envoûtement na kati Amélie envoûtement c'est quoi envoûtement exemple voilà c'est la nakoki elle mon pépé moi est bien enterré sur la gaz c'est ça qu'on appelle envoûtement l'envoûtement mais qui n'appelle si grand frère Amélie le quoi va tomber le milieu lundi moi c'était bana frappe kati moi c'est bilamba na miso bato mbali ya koti moi bapara na bango bayeba conseiller bangwana mwasi bayesi na mwasi kokola na minute oki na ndako elakuna mobali okande kita bava balvandi na ye abosani kuta akende kolala maana deja toki na ye nafungoli porte atili tunga aketi na chambre atoki bomobali akangeli porte atoki bomobali akangeli porte abi bon encore yo kangeli na porte na walala na vera na nini na couloir alali kuna na chambre bayebisinga zwa file oyo kende okanga ye file wana ni drap kende zwa file okende okanga ye mativani diable akoki koboma nyonso te me ba 6e sens jamais elongwa na nzoto ya moto ntango
tokende nafungoli porte nazwi grand nanga banonga jizwa ntongo nanga na pia alongolanga kuna bezonga aza posa grana bezonga aza posa grana sikanga nakufa kabo akao nabela siniziti nakokufa kana malili ya kabo grand frère ayoki bongo alibimedasitekwasa libanda makanisi yo yaye medasitekwasa libanda zolukani mama atelemi mama ofungolele porte akodise natango balamuki matifani lokola tete bato babundaki soka envoûtement otyaka na bato po bandeko baotala bamisu mpe baose retrouve na makambo ozoba envoûtement botyaka ngo ya baseconde ya baminute mpo oyebaki esisilaki eza lokuwa dose par dose mosusu ekoki ozala yo alukelaka moto likambo envoûtement moko ya créela moka ya bitumba nde ezala ya ton okreye mo envoûtement moko mpo naka moto asala moto wana mabe ezala ya ton ya kolukela mpe moto makambo bakoki otya envoûtement moko okréa baproblème wana nde okoki olukela mo délivrance mais envoûtement ya kobunda esila parce que ntango kanda ekita envoûtement mpe elungu eza bon. Ça va, merci. Tozo koba toujours zonga na akotisi mwasi na ndako. Ntango akotisi mwasi na chambre natango balamuka bematifani lokola koki bato baswanaki te eske na bazalaki nakomi komilobela bato mbanda nalobi te matifani omo bakanda eloko te oyo baba basatana aza confie navandi soki komilobela mosala ponde bacouple ayo nzambe apone eza naza motaloku te telo na bonisaki vraiment basali bon te nyonso sina ezali bakabwana ntango babuna mwasi ntango babete famille mwasi ntango eyoka ekomeli grand frère na nga ndongo mposalanga ezalaki bon nakobima tifani nzambe azwi vraiment ya mabe abongoli yango malamu matifani eloko te trasi te soki moto oyo apanzaki mesa kana meme estanaki asombi mesa azongisi oyo bapanzaki bazokisendaki na bango ndenge ezalaki natuni mwana engagement ndeni abi olingi ozongisa deuxième envoûtement nazongi nalobi natuni nde nabi te ape natuni olingi ozongisa deuxième envoûtement asatimbelaki keyo tosali bo eza lokwa biloko ezala na moto ozosentir ke moto asali me nzambe alakisi yo te mais ozosentir aona makisi olingi ozongisa deuxième envoûtement nazongi nsima ntango alobi bongo bavoisin na biso baseki noki soni nakimi bango nakoti na chambre ntango nakoti na chambre nabandi kolela grand frère na ngai na bolingo komona na mai ya miso te mpo yango na suka oyo nde banina so lingo shini ka bongo vandaka liboso na mai ya miso na liboko na litama nyonso to osenga ye opio na bandi mati vani kolela vraiment ozalela po moto ayoko moto yango mpe atimeli yo depuis na bandaki kolela na chambre lelaka mataka ya kitaka moto akomprena te nabimi nabi encore aza na chambre oyokanga te nabima na salonel mati vani nazolela loko bato baza te wana lengi abimami atalingabi yo luka délivrance luka délivrance nalobeloti grand frère asala 21 jours na mokili 21 jours na mai esala na peleko mokolo ya kokotani na mai ekoki ake ntango ake mosala grande sœur 5e na biso abengi auti lubumbashi alo nazoya bobongama nazoya ya tuni ngamu nalambaka ozotuna na bongama benga moto alambaka oyebisa ye incompréhension famille moko incompréhension bandi na koswana yanaleki bandi koswana na telefone ti grand frère akoki moto mystère obenga mwasi bongama bénédicte aye ya bene mpe akomaka ba 18h toke mpe tozoya motifani na bandi kobetelaka ya baesene elekele ya biso
aza monoko ndeko na nga mwasi abanda kofinga mwasi ya grand frère abanda kolobela abanda kolobela ntango alobeli nga nazoka kitoko beta ye kaka abite na obeti te toluka likambo na ye bibie baswanisi tofani amemelanga bilanga yebisi ye bene zote chimisi moko opesa ye mpona esala mosomi euti mosiko elingaka nga moko uniquement nga moko ata moko ofandi na ndako na ye zomwela mo osala mwa symbole esala nakopesa ye etika bongo ayozwa ple na ngai ya kolon eza kolon koto robe nango eza ya kopasuka na balatongo na kolon ya fila bayozwa kolon wana baesinga merveille zwa kolon oyo pesa na lege nazwi mpe kolon wana nake une pesi yango mamelege asepeli ti belle sœur na ye ayeli eloko amoni vraiment chance na ye ntango na baluki na nsima na lobi kolon wana eyebana kotravaille jour et nuit na nzokende ntango nyonso tozolata yango kolon na na travaille na baluki na koti mpe na jango atoninga opesi napesi ye na baluki na nsima yango moi elobela kolon ka kolon olatika yango mpe yanga kotravaille na nzoto na yango kakola yo latana ka yango moto ekomelo obstacle na vino kakola yango moto ekomelo blocage na vino vraiment napesi kolon nakoti na chambre nalali ntango nalali eza na oteke na pumbwe nazomona bitumba de camp bitumba vraiment na mission prophétique na mission de eza miso ndoki te nde moto alala no azoyeba rêve soki nazomona deux camp bitumba koto moto balati bakitenda rouge koto bafardc bato bitenda rouge bazofroka te bafardc bitumba na surtout ke grande sœur na adolala napemela merve oloti nini ngai mitalatala na loti boye ndoto yango ebanisina abi ese eloko ezaka ndoto nalali nayolota nazotambola na nzela babisinga kende obotola fi wana mwana me namonaki elonga ndeko na nga nalalaki na ete ayebisinga tobotola fi wana bana mibale aza nango nake inde nabotoli bango bana mapasi bazalaki na ndozo mama grande sœur na nga na nsima kombi merveillezanga ye ozongiselanga bana donc na baluki miso yango transformé abosani ke elongi na ye baéchange azoyeba suma te oyebi oza merveille te nazozwika bana nde nazokende nango nazokende tona nabwaka bana nde na mai nasutuki lisusu ate mozosotasoni sikoya ndoto wana ongo namoni na betele te nasete naosalisa bacauchemar mingi ndeko yo mpo ozalaki na nga neti ngai ozobomba ozogarde sur le temps qui est toluka badelivrance ya bavie ozomona trop peut-être ozalaka nango ya inconscience batravail ya conscience nomi bata sur le temps qui est toluka repentance na bavie mpo na ngai naokaka solution bayaya na ngai balukilaka nga solution à travers numéro oyo elukilanga mpe vie 089 99 27 616 ceux qui ont un poste de délivrance, benga numéro Zamba Pasteur Timothée Zanzambi nani. Merci beaucoup pour la sœur merveille Azoka très bien au nom de Jésus. Santé Neza vraiment formidable. De nous au Kazana moi c'est mais à continuer hein. Ouais. Voilà, pour continuer à Nicolas et Koya parce que Kinshasa grippe pour les obéta un peu partout. Voilà, ça na bonne santé. Bisous bananzami te déclare au nom de Jésus. Vraiment à ça l'effort pour que apesa le mieux pour qu'on puisse être sur mon collègue tout ce qu'on a branché pour na ba émission etikali ba bonne fête na bino surtout c'est en merveille bandi ko fêter ndengeni fête na kimia na promenade et là mon pénalina loba ezaki avant na bengi grand frère là na souhaité mais on va le bien olingi osakuza biso déjà patifani nini lisusu
Mais c'est que le tenant qui les jours on a plutôt non signe bolim. Il y a des délits qui sont na kale kina. Abi sambisa. Na bi na sambisa ba on patifani. Ya nzamba lola alimbisa ngeza kinate. Limbisa ngazong sanga suna mutema. Est-ce qu'on a touché qui ba point moko il fallait pas dans le bon bon média limbisa ngai. Zong sata un peu d'amour na mutema no ngai. Na pesi bande konanga no sotumbo te maman Fanny Bercia Joël frère Aaron Masila frère Nganyo sotum et Mati Fanny na bossa ni jamais Mati Fanny bonne année osambwisa sata banga ni sambwisa na regeta ki Mati Fanny inzemi na lopini na mutina na bingai susiga kabande gonyoso tu tiamane sinyoso tinde konandeko allo na gozo nini yote la kaka sikosko ngana yo ba susi na binga na mekanana osiba na mekaba Mati Fanny na regrete na benga kipwani na kati ta ona ukika bona kati yo kapelinga na ya mbilisuti na baki sona lekani na osenga couple na bino bolimbisanga na osenga kobana na Tony Didier Joël Bénédicte Fanny Merveille nanga moko pe na misala ki mabe bolimbisanga Bible lobi soki oyebi ko pardonner te ye pa olimbisa ba péché monte peut-être yo monna mabe oyo monde ténèbre sali sa na conscience te ozaki elenge eleki kutunga na sala koma na bolingo nzambe na sengi bi yo bolimbisi bazongisa mabe na mabe te soki bo abandonner ngai lelo na nina zonga leki na lingi souhaité koloba kombo ya ko abandonner est-ce que natanya ngo tangita na nina zonga leki na kati ya famille bolimbisanga vraiment ça va donc ozonga leki ozonga ba droit na yo bazwa soin na yo ba continuer étude na yo batangisa yo soki bokozwa gloire à Dieu mais mon relation est bien na réalisé que l'homme comme Fanny donc qui passe na Fanny tinde kumpamate mutakolisina yande kubande kuna mtu bakolisina ba Didier wa sombelo lamba wa kofude lo tranche wana tranche na raisonner na bi bazo mérité pe na singa bombola bazo mérité ya ko boy ko abandonner nga melo no singa bozongisa eza destiné à mutu ele kananga bepone koma boy nyonso tete nzambe kokosala ngo vraki mba moko boye beteka sanzambe Alexandre tuneta pour apprendre bien nos conscience que boy ba ke diable a opéré ma casse na famille makambo na loba pesa jamais pour na banque ça pour na pesa bino ma casse à prière boy ba ni famille ni to botani na ngo eza pour na famille na bino ki ngale lo merveille internet mo bien binga eza pour na famille na bino ngale lo na komi mal vu par tout le monde à cause de la famille na bino so na potama na famille na bino te ngale lo na za boité non c'est vraiment bolimbisanga nazo o bande ko na beta mabako kama ta mama linki ope a initiative alimbisa Mati Fanny ye moto asenga nga bolimbisi no kinga na asenga bolimbisi ane asika tokotana makambo asika eza te ke yokoto elongi boye okoto elongi boye nyonso tozo réparer babouche nyonso to ezalaki moya kotengama na permanence na bandeko na ngai balimbisanga tellement nalimbisanga pourquoi Mati Fanny Bible lobi to ebe arrivé à Christ soit ele l'hôtel ke nga na famille na nga toza na biso bien te nga na ina bango bien bango mutu bayinanga eza nango choix te okoki ko réparer moi de sopani déjà moi sopani na kabo bozwa boloko tango to boloko tango ekoma de salité bolimbisanga surtout mutu nazo insister ya Didier lingala katelaki nga Mati Fanny yango ebelisinga bona zokoka te so na raison enga merveille ni motina kinga na benga ye baninga koto muke quartier ce qu'on a vu tuna nzamba to pesa nga famille mais famille nga moko Mati Fanny ba epsani loko moko merveille le jour où yo kaka posa biso motantina zali nala ba parents papa Timotaza ma tantina ma tanga ba frère waza ba bimbino bozali mais mes propres oh ba mon souffrance nga
bazo mérité un jour nasinga bombolimbo sina caméra. Voilà, merci. Et Alisumte aux amours en Nzambe, église et tinda bat koinate, église et tinda bat lingana. Je ne crois pas que papa Timotate akayo ina libota na yo non. Donc yo sali par na yo sengi pardon et puis na la mingi mingi senga ka pardon na émission na yo. Ko biso peut senga ya Didier alimbisa. Donc libota mobimba balimbisa. Oyo eza lelo eza ningolobi kolo mutu ayebi nini ezaka lobi na biso to pe ezaka lelo na biso. Donc bazo sambisa yo te particulièrement to que leki nazali kam na yo ndazo ko globa non ezaki azo sambisa satana. Alors tant sambisa satana utilizaki pour na nuire batu abebisa ba via batu ya na kati ya libota boma bandeko msusu to pe ensorceler bandeko msusu to pe nuire pe ba vie ya bandeko msusu. Alors lelo yekati na bonzambe asi abongwani tant abongwani kati na yelo ezaka pardon. Alors oh mingi so na comprendre que na zo singa affection ana kati na permanence à mon frère Aaron maman bango yeko zoyer à mon frère Aaron chérie na yeko zoyer à mon frère baby père qui est frère Dieu merci frère Dieu merci batindeli mo eloko ye à mon frère nani soso frère Rabi pe ba bengi na moi papa na bango na mama bango sœur wana boyaki ne lobi nani Sœur Chrissy et pe au monde et ça là et moi aya na minga pe Didier pe pour aiba ki ngape na famille na utana nzetete mais tanga bengi ba kutana libende akuta na libende ya Didier repousser ya Didier zone sa monter masima obila na okasanga Didier na okapusa na mona ya ana boma eza mwanda ngam konspira na ofuta biye papa tepa Didier ayambanga na mwasi te kumeko nani Nadesh ngapi amkomso est-ce que ayambanga penza bien azomona nzamba koyamba yo po motemo na yo kaka ndingo baki ya Didier obiki na kombolo ka nekinda sango ya Didier surtout lo la sepela bana non na yambuka zana Munzi en tout cas ya Didier komso ngapi na yana na tala bino na madame pona tolendisa na dans le Seigneur a mérité aussi pourtant ba bêtise nous surtout azonsanga comme leki parce que tant azonso linga sala neti ni po ebaka azonso ngati fani classe tangi ngolo ntsambazonga charge ezate que kozongisanga soki ba ko reconnaître que ndo leki na biso ali akawana gloire à Dieu mais état de santé alors na minute 3 ba ndeko na misatu dia bazongisinga comme bien on bâtit quelque chose non merci à Joël na Fanny Joël ya Lumbashi et Lumbashi merci à Lumbashi na Fanny pour azaki na Fanny albana ngai wana Fanny tatu abandu yango ngalo la pepe na bela ka ngalo Fanny abetanga na comprendre que averseuse ma maman parce que bato na ba vivre ngasko bazomona ngasomo mati Fanny lingalo ya Didier katela kingai so na Fanny kanga mona okitela maboko engai lo no mutinda kinga mi kredi na wana bomba mwata tina pino kubenga tina benga na ngai mati Fanny soki kamera zaki lingo mona nde minute ko tina chasser o bimine skozo mitala na permanence kuna continue chasser wa bimina chasser mati Fanny za mutema eza briquité za mutema yo capaz briquité ko ne sentir douleur ata papa osala na eme e moko bandeko papa za papa na nga spirituel akoma na nga physique mais e moko mo visite bandeko osala kapua mati Fanny na lobaka nga merveille lelo tina koma mal vie na lupa poko mtamona ndeko na nga zali mal vie na sika nazalaka okoma mal vie na église oui za témoin mal vie ni tandeni le sanza na to mati Fanny nakana kiti mais ende sokani bonalo longo kuna famille babandona yo oya olia tata no lia mama yo mutu okana ka kofingo te na vie à cause de l'absence aba yaya na yo na yebisa frère le mon frère au moins yo ba
sakano te pourquoi bamona so basali boy mama na bino koyela bango elulu nga bafinga batiola fa isoki ya kakimia atomboka nete. Mais est-ce que bayebi ki yo ya na aza mbongo na machine Mati Fanny l'humilité pratique la gloire. bayebi ki ya Didier Sala na ni place no benga nini Perenco. Perenco Mais Mati Fanny le baka mukolo bakoyeba identité na nga peut-être bangumba melo baguma mina ngate me balukela ngamo ba respect wenda tikala baba mama pianga nyonso tu we cause na bango na comment les leçons na kuta na grande sœur na ma Fanny nyonso tu boy na kondana bino petinga pe na zama be pona soki solution elukama qui bien avant mais tu qui na boy Mati Fanny comment nous a image comment je suis mal vie l'église Nicolas Zambi l'église l'église kasi obelo babenga vala baka Mati Fanny ongana le kani nango eza vala bakate meza liwa nandeni no Mati Fanny na le kani na tamoko eza kolela te eza marqué na vie nanga bona utika ya suko bosana te ya nini Mati Fanny na finga maka jour et nuit kola ko Nzambe comment Nzambe bana likolo zo finga mapona l'église na permanence. Na permanence non, tu as une famille na église. Église est au total état et en considération na souci. Mati Fanny mutazo fingo vis-à-vis à boy. Zamba booking Mati Fanny. Mutatele me bazo finga yo. Tango zaki ne mutatele bazo fingo sande. Mati Fanny obeta ngo kolimba. Otro balu kana obeta ngana ozomoka. Okomponi no obeta no yaka. Tu vois vraiment katinga ki mo ki na tiki. Mais comme no alo mpe na lupango sans valeur ba ofinga pe. Bazo finga yo. Ale na jeton, wazo ne jeton, nous se doit nous supporter. Na comprendre que Bible le bas jamais roi bima sans une histoire. Jamais. Héros. So comme on est roi bima mo ki sans une histoire à zéro. On se tout bon dans un bail les famille au koma. Akemba. Peut-être le Borokotouna, et bon, pasteur Timothée. Papa le Heb Sanga le Romoko, n'a la qui s'en Zambi, n'a la qui s'accorde comment défendre un monde satanique, n'a la qui s'accorde. Les Kambekolelio, Kemba na prière. Papa va finir, on va finir. Papa, autre soin sans la vie, on a coûté zéro qui est. N'a il a eu terre, bazo, maman, banga. Papa a eu Kemba na prière. Mati Fanny passe pourquoi même si vous voyez bien des wonangate mais on va pas se faire yambe limo bona bo Fanny sangatika donc c'est long quand on a na pas Didi au permettre na kena pas Didi Mati Fanny za posa motema na yo jamais ko kyoka na deuxième ce ko bokende problème pété Nzambe kaka suna biso prochainement na zaki na Matadi Mayo na travail kuna na kein hôtel la route na mutema moko kende timwana mutema moko bakolana na bashitsi babijama avec le temps on a travaillé na Matadi Mayo ni témoignage bana ke témoigner kuna so na tuni so neti lelo mutamona ni ke abala na yo na nde ozoba ke ozomona makam na permanence mutuma bina papa Timothée maman Tiffany na bala merveille na longona na permanence pour classe position Mati Fanny le cause le baiser le quoi le bel ensemble tant Fanny le bani le frère rejoindre bisamo ya mwana Mati Fanny mutema dans le belo bino boloba ki na police c'est quoi là vous de le bac on cachette jusqu'au émission na ngana mona mosako lite le bana betana c'est quoi la raison na Nzambe jusqu'à quand on a vendu la permanence tout le monde a mort dans la l'église qui n'est là c'est quoi na mitu na imagine pas non sauf à niveau na tie kana na tie boy yo yo keno ko sila mitu na zotala ndenge na zalaki siko Nzambe Mati Fanny Nzamba lugula Nzamba sali na ngolo 2022 nous prions Nzambe alongola ngai nakani na ko sala mission de parce que o raisonner na ko modela na tension raisonner vie
pour les autres belles au lobande tinine muto à comprendre hôtel va périmètre hôtel c'est la ningo mona be comme ça ba zanga yo nene on ma kanté comme les communautés moi tu fais ma kanisi na moi zambeti na koki ko kanisa oza ma kanisa pour na ibiti OK voilà tenir quoi qui ça so tango kanisa nyonso boye a mo vanda pe mama miso etango o raisonna nini o raisonna ba parents na yo o raisonna ka ba yana yo o raisonna ka ba situation vie na yo o raisonna nini o lelisa ko mingi mati vanilo so pe no vandi pe elo ni pe lelisa ko mingi elo et puis avant de me passer ça que au moins maman abandonné moi n'était quelques sont naissent ma deux a toujours pris mendeko a prête à la chaîne na le bakanga si j'étais avec mes parents mais na comment il était ôté malgré ba qui la solution bien non mati fani na le baka ndeko sali na avec le mythe au quoi aider pour un temps ni grand frère na choisi qui maman na pas si anga mona na permanence tandis qu'ana muninga ni mwana bango balo tout ça biso ba botinote na lelaka ba parents nanga mati vanya to raisonner ah maman hôtel maman baninga ba kota bazotu na ta santé mati vanya soit kanga na mutema lelo gloire à Dieu parce que na kana kamote na vie les petites décisions moko onga na ko bota malavi na kana kenga so na bota mina le kana bo nga ko na yete mais exactement et mais pas ça appelle un jour ba passe on a la moni bana ba mona wote caméra la qui cette sert mais en réalité yangote et la passe ma fait ah c'est lui qui est assis sur les trônes et à l'agneau soit louange, l'honneur, la gloire et la force. Dajana et les quatre êtres vivants disaient Amen, 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 Amen. Amen. Oh, amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Ce qui l'ont dit à Salongolo, son mobile na vie. Olingo zo mobile kozala ndeni na lobaka nyoso na lu mobile neno azana vie de prière azana crainte de Dieu azana don prophétique azapena don prophétique pour monaka monelaka yo normalement nazala na don prophétique yo moko na lukaka pour ya ministère na otikala le même temps côté témoigner bonjour puis na comme le quoi fondre l'église na otia pe bato soki ozwi mutu moko ya compréhension azala défaite pour le ministère na soki mobile moko ya mabako oseka pe mwanda tese ya merve kakolela ya kumantikana ya kolela histoire so ozwi mobile moko mabako awa nezongi soki asima alors na ba combat oyo wuti na ozolingo nzambe soki opesaka mobile eza mobile oyo ayebi nzambe ape na don prophétique eza oyo senga nzambe azana crainte de Dieu olingo mingi mpo na ba blessures intérieures Matifani, l'amour supporte tout. Bolingo était la jamais qui est bolingo kangamiso. Botam bosole ko sote ko tam bosole na frère Ron banda. Oba frère Ron ba ni yo lo ba ni. Frère Ron sikinai. Celle la Zambina. Zambia. Libala na mto.
te tanos penamna se yabo témoigner na ko témoigner na bisinga salana peut-être oyo zomona oyo nzambe moyebi nini nazo préparer pour nous antivani nazo singa secours nzambe na makasi na moko na kokate eloko ezango ezani affection eloko ezango na motema ezani affection oui affection ezate papa na ya molimo pia affection na eza kokate antivani na mona na mérite que na va plus mourir kotala baninga na ngai permanence nde ba vivre na mitunaka na mérite nini ona kumatina bapui ni na mérite ekomobelisa awa nzambe aliko ayebi alobi celui qui sonde le cœur les reins ayepose motema na atalo na moni te un jour non. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Je manque le mot, ça fait mal. Donc, comme là, moi, comme les athées, biso bato, maman tika biso na baage amukia, toyebi ba souffrance oyo. Ya ozanga maman, et comme là biso pobi, ce maman na ngazaki, mais loko nga komate, ce papa na ngazaki, et loko nga komate, ezali, ce qui est là lobby. Parfois à fond le motema alors ezala te que eloko comme na reta to ba ezaki nini tu vois à fond le motema na ye et quant à vous vous tient ma prière bobenga kapé so bobenga papa Timothée vous passez à passer pépino c'est un merveille vous consoler cahier pour fortifier sous davantage na ndela na premier kat na bonzambe sinon vous savez, le diable est menteur. L'autre, frère Baby, a zésu na permanence. Frère Baby, a zongeli naye, vinaye. Frère Baby, je peux dire, na kolobaki, a pengui naye. Tu vois un peu, pour la nini, pour la makamuloko la, ya boui. Bah, il s'agit de zongi, à longue na permanence, c'était ça. À longue na permanence, alors selon Beko. Mais sous ça, maintenant, on sait pas, mon papa Timothée le belabino parce qu'il y a une habilité, il y a le belangote, boye, on a frère Baby, et c'est tout tient bas, on a ma prière. J'ai vraiment mal, et ça parce qu'il y a ma coquille, si j'avais c'est ma coquille, j'allais faire quelque chose. Nous avons la biso à soutenir biso pour la charge, le col à boy, et puis ça met biso. Mais là, on a envoyé biso, il se masse à Zana Bomoy. Bakola na pasi balia na pasi bakoma pe bato papa te mutakolisaka mutu mama te mutakolisaka mutu ya nzambe namona mama bomi mwana na ye papa bomi mwana na ye mais Yesu Masiya oyo vandisi na motema aboma vi na ote abombisa vi na ye kangama na ye bayo nyonso ozolula lelo baleka peka na bavio na bapermanence biso nyonso toleka kuna biso nyonso mpe tozalaki bato babenga biso mpe lobi baorpheline otali be mama aza te otali be moto akopesa conseil aza te mais Yesu nde mama Yesu nde papa zwa makasi mpo kosola na suka émission ciao aza mwana moto te mpo akosa ngai abongwani mpe te mpo awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisikana olongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te mpo
akosa ngai abongwani pe